Tu as parlé avec son Excellence J.P. Gaulois. Déjà, boss, j'ai parlé aussi avec le boss Adolphe Kitoko Onassis. Adolphe Kitoko Onassis m'a appelé. Ouais, les patrons du café Onassis de Liège. Ouais, je sais. Oui. Azan a besoin de marchandises. Ouais. J.P. Gaulois, lui, c'est à Nice. Azan a besoin aussi de marchandises. Oui. Alors, je vais que libérer Bango à temps parce qu'on a encore un autre marché. Hein, tout ça là ensemble. Hein, fâché, Nangaï n'a confié quelque chose. Je suis là, boss, à votre service. Je connais tes prouesses. Je connais ton activisme, quoi. Oui. Et puis, marché n'a pas confié, le peso bambon est belé. Qu'on est quand même haut, on a un salaire. Mais je veux que Ezala discrètement, puis Ezala entre toi et moi seul. Loba m'a besoin de pour ça. Ce qu'il faut pas sa faute, c'est pas nan. De moi, si mon mari vient de s'excuser, pas mon balité. Chérie, combien de fois non single pardon mon cœur, pardon. Prends-le s'il te plaît. Je sais qu'on s'aime. Loba m'a besoin de pour ça. Vous en posez ni Loba. J'ai besoin de toi. Ngayo kasi. Ngayo. Mon cœur, s'il te plaît. Comment tu es toi na bala kanga na nzoto. Na personnalité. Oui, na personnalité na ngazo bala na terre. Surtout na avenir boy, ndenge bat ba respecter nga na avenir et puis ba mona nga boy. C'est pas bien. Loba mambo za na pour ça. Écoute chérie. D'accord. Brony, on doit avancer. Mon cœur, je suis prête. Yozo l'économie nanga tout. Toi qui es une biso musika. Je ne veux pas te perdre, s'il te plaît. Marina. Brony, pardon. Vous avez été dans l'économie. Économie na yayo. Italinga. Marina. Et là, vous comprendre, c'est quoi? Je ne peux jamais laisser mon père Yemoko. Jamais. Et pourtant, moi, je peux sacrifier ma famille pour toi, Brony. On est allé où? Chérie. Oh, Marina. Comprendre de l'eau, Moko. Ngai, ceux qui n'ont voyagé, n'ont géré biloko ya papa nanga. Qui va gérer? Yom to gérer na place nanga. Boni buzoba boye ko Marina. Moi te ka ko mo sala o ko mo lobo ko mba bêtise. Et comme ma bêtise ma casse. Na ko sala ngote. Brony, s'il te plaît. Brony, tu dois comprendre que Eza caprice à papa, c'est normal, hein chérie. Eza caprice à papa te loba que Eza complot na biso to sala gina libota. Mais de quel complot tu parles mon cœur? Na mema ki on andako parce que je t'aime chérie. Brony, s'il te plaît. On doit s'entraider. Les problèmes, papa n'a lobby. Est-ce qu'il y a un boy au Brony vraiment? Hein? S'il te plaît, mon cœur, calme-toi. Brony, je n'ai rien à voir avec mon papa. C'est toi que j'aime. N'a pas besoin de la vie, n'a chérie, s'il te plaît. Ok, n'a ok, ok. Fais ça ma directive, na Olanda ou nyo soyo loba Brony, pardon. N'a ok, c'est bon. Ça veut dire? N'a ok. C'est quoi, n'a ça ni? Na matali kolo na koya pondi makina yoki no lobi na yoki ofoti ke nga peta na raisonner na meka otala na rondi maka proposition na ba monter la ndimi il faut na raisonner. Oh Marina ozo nous comprendre tes points yo de gars papa bino imilé nga mona ke ngoza normal mais je te demande pardon combien de Marina, fois Marina net pena na tous en clair net pena lo nini o pena nga pena na ko landela makasi pa bino eza net ni. Eza neti ni onga na kolande.
Lembi. Non, ça va. Que pour ça que bien S'il te plaît. Tenaka. Obi que nani qui sala nani ko salinga. Merci. Mais non singo ka iloko moko. Nani ni tukutanaka awa. Merci. Nani tukutanaka awa. J'espère que Obi que nena sapona na femme mariée. Ngai na yo eloko tozo partager za ko to ça ba faire ezate ki ngano toza couple wana faut tiamo vraiment na mutuna yo eloko zo sangisa biso ezaloko to ça ba business donc ngana ye osepelisinga ndenge na olingela ngana pesi mbongo ndenge toyokana ki bandani bandeli donc première chose tokotanaki mais lelo sepelisinga donc ça tandaki na moté c'est un plaisir moko donc nakolo ba depuis na bala maintenant na CP singa lelo te c'est un plaisir. Tu dois ajouter l'argent. On a un problème te on a un problème te nous solo banga na osala on a koka na osala Ben moi souvent ça le faut. Vous savez fort. Oui, déjà les deux c'est l'effort au CP déjà. OK, sérieux parce qu'il faut ça l'effort au bakisa mo pour les carreaux to yokanaki. Mais ça problème te. D'accord. On a fini. matadi oyo moni matadi oyo naza na bato oyo ngai nasolesaka na oyo nasolesaka te naponaka bilongi ngai na kisasa ozoyoka na kisasa wana nazala bandeko tina poto na Londres epai ya Virginie dit que femme selon mon cœur otali mwasi boye me ndeko na ngai bandeko na ngai baza na poto ebele okei boye na Allemagne nozomona bamishu kencho bazali kai famille ezali molai komona te awa na matadi awa nde omoni ata yo moko ese makambo osala eza sens ngai Gabriel nazokoka susu te je suis vraiment déshydraté oloba bongo te nalobi te olingo osala ne komi viol oui oh yeke beza mwana so ngana kanga sentiment nanga te zela nanu soki yo kufaki papa bagabi akomolinga ngai yo na sama bele place oke olinga osepela nango ata ba camarade na loba je m'en fous te kosala ngo te papa Gabinde nzo ata mwana na Ernest soka yoki makambo olingo sala na osepela c'est yo mdoke na oluba non basi bazebele papa soko olinga mais na lingi Gabriel vine yeza na kimia azala moto yo na matadi awa basaka na yete papa aza déjà na kimia Magabi aza mwana mukete so aza bezo olinga mobali na ye olinga mobali ne libanda na matadi awa ba place ezebele aoke na Coca-Cola likolo kuna oke na mvodo oke kuna ba place ezebele papa oyaka kulinga yo aza mwana mukete so aza bezo olinga mobali na kote tatu na lubuku osala bongo te yo so basala mwana olinga matadi tombe bebe matadi tombe bon tombe mwana yo te mwana ngana buta ye ngana buta Gabi ngana buta yo na buta Gabriel te maza mwana camarade na aza mwana ote abenga ko na papa te voix de tomber donc port de tomber papa te tika ko samaka mwana ngana oseka te nasina yoki 3 fois mobimba o déranger comme ça o déranger wana ti agangeli yo na mona écoute loko na yo kota te po aza ko se défendre papa soka manquer au respect azu ya ben somni na ngapona ayo ben somni yo ndo zo na lali boy nazomona ye na ben somni nazomona ye na ben somni ngana osepela na ngote na olo balo bien enerso ayoki ngo e mama be makasi so be yebisa mwana ye ezati loko mutana position de faiblesse ayo fanda ande osala ne o abuser na ye ngola utamona ye na nzela mvua duwana yo teka boy tala voix de tomber ko ataso ya be ngonga pe na olinga ya kuyeba ngape na oboya ya kuyeba to fana biso yo babibalo ya buzobo ibalinga ala matadi yo ngana kibango Paka na kutema okena kutomola mabele na yo kuna omona ngai yo monngani omona ngai ni bala pamba pamba okena kutola poro kuna omona nga ukamati mabele utomola ngo lokola Paul saka na Londres yo ifunga makabo soki bato za kuleka papa ko se eloko wana te ko se eloko wana te soko bandela ko liso
aussi après là namoni James Kalo abengi no bi oh c'est ka soulena Kalongo toté parce que James Kalo souvent benga so vous avez na deal naï na bisinga no ya pour beta santé ça la bien mais nangana sengo lo moko Ernest c'est bon au senga na bah et loko yo na ngina confier yo mon cher ami so me que ça nango blague yo koi nga pe na koi moni boss nanga depuis na bana au travail na nanu na échoué aza grand boss oyo azunga na koloba gamin tina komi boy moi nané ya mwasi au vivre na garçon mo boy le grand boss alingi garçon wana te siko il faut que ça le loko moko pour que bango mibale ba se séparer par rapport à Maëlle Nanga j'ai essayé de réfléchir sur ça Nathalie mutu nini oyo akosa le loko wana sans trace et mutu oyo nga na choisir ezayo deux fois bochaka makelele awa ke non on a besoin on a grand boss on a besoin ça c'est une bonne occasion ya mon boss mais attends donc ce qui est mon boss pardon ce qui est mon boss j'insiste que kolinga kututé que à comprendre yo au travail qu'en entreprise naïe comme tout à comprendre donc bima na garçon moko boyo na vu vraiment ailleurs on a tout réussir mais ce que ça les le contraire Ernest en tout cas na ozala déçu makasi et puis obiki suka bongote na mboko to na place au kimela grand boss té donc Zala vraiment sage. Zala vraiment sage. Sala yango sans trace. Je connais mon boss très bien. Ceux qui ont réussi une mission Oyo, Wamte Sengo. Quand on a le binayo, Wamte Sengo. Si je comprends bien, Isakop, Yao Toluka Mikulonyo Sotomuna. Yo ndulukanga na lukate parce que nga na boss à tout moment avec nga. Je parle avec des Daryl, tu le sais bien que toi na ba Gino je sais pas. Ils ont la paix secret pour na bango ou comment parce que côté boulot je vous assure non ça de toutes les façons vous a décidé. Vraiment merci pour la question Nayo. Pour ngai na bosana baye bangote moto ay bangote eza affaire ya ngai na yo et puis na boss mais et pas boss oza garçon moko oyo a habité voilà qu'elle a fait cons mais ah, toutefois faut na yeba je gagne combien affaire à bon tout bétali solo donc on a aussi la mission mokoboye s'attendre déjà na ba son mokoboye oyo et au long là yo malheureux que tu es hein malheureux que je suis bah tu au mimo na yo nani mais dis-moi au mimo na yo nani bongo nanga mutu nanga ona moto watala wa mtampiaka benyo ako marina pesa confiance meilleur ami ya mwana nanga ona yebi koleka yo azate ça fait 3 jours camarade no banda kangama na chambre j'espère que yebi makambo nyonso ezole koza mpaya te mamne mabala ndi papa boya ki makambo ebele lekaki awo yebi
Marina linko bima na chambre te, Marina liakate, Marina soisaka mutute, Marina bima na chambre te, ça fait 3 jours na kanga na kati chambre. A comme si on sous na niveau ndeni aliata melate. Biloko tango tili na boso porte chambre. Ou bete les portes yozo petit déjeuner yango. Oh, okuta mukaka wana. Ata biloko kolia na midi, okuta mukaka wana. Marina azofungola chambre te oso sa mutu tato ozobenga koloba pete na yebite asika za na bomo na kati kuna ubi eza nini na yoko kaka azali suda musu na okama ezole na chambre na yebiki azali yana bengi ma mekana okota kuna na chambre o mena ko sona camarade na yo talisa yeve suki kana makambo ya mobali wana te mibali pe baze belé akuna ta musu mobali mususu kolela ko na brandi ono yazo kanga mama na sola kina ye na yebisenga lobi ko mama na papa baboyi tikaka ya bi au tikate pour brûler za mobali ni alinga kimi mama butike ka bala brondi ngana za problème te moi na Karine papa na bino papa bino ndenga zaka soki asa boyi likambo aboyi na meki kosona na ndenge nyonso na meki kotalisa yi makambo nyonso papa bino alingo yokate Serge aboyi na motema mo mama yuza mama comme de Karine na ngai soko yibonga na lobana mobile na nga boyi papa bino ndenga zalaka papa bien sûr ça a des décisions na yo kaka ni mutu la vie na ezaka ye na faire comprendre que tout ça n'est pas maman nanga na pasa ya mwana nanga Karine ndina zabona na pasa ya mwana nanga makasi mais non sala nini nataleka na non sala nini vraiment nataleka solo la na mama zo biloko kolia pe na cuisine wana so moi ezali memele ali atamuki c'est bon maman na Karine pardon 3 jours aller te Karine zo le biloko kolia nde na cuisine wana Marina Vous avez bien parlé avec Fâché. Oui. Je vois déjà ta taille, la masse, et puis ça va déjà. C'est l'un des critères au moins dans mingi et Nangna Ebsoboy. C'est ma fille. Je la connais mieux. Nayebi Oya Lingaka. Alingaka mingi bakalin, alingaka mingi bas surprise. On me mis dans un endroit très bien. Moi j'ai une auberge. Oyo esika nakendaka pour passer de temps à autre battant nanga. C'est sur Boleko. Et pas Roger Vunda. C'est sur Boleko 56 à Matongé. Donc tu peux l'amener là-bas sans qu'il y ait à Yeba. Ou Yebisi Bango, c'est Boss Serge. Là, on vous reçoit, vous passez vos journées. Moi, vous allez trop attentionner. Donc, sache-le, c'est un amour semblant. Tu as compris? C'est un amour semblant. Tu fais semblant de l'aimer, tu fais semblant d'être attentionné. Je connais les moments, je connais le temps. Oyo, il faut tikaye. Et ton butin, ta récompense est plus forte. Ce qui au Sadiango bien. Ça va? Oui, moi, je vous promets, non, ça la Kamoussa n'a bien. Parce que Babaka, des bons comptes font des bons amis. Ok. Merci beaucoup. Je voulais juste savoir à propos de... Fâché m'avait parlé... T'inquiète, j'ai tout planifié. J'ai avec moi ton enveloppe. Pas de quoi non, mais ah, là vraiment urgence, c'est bon. Là, c'est l'un Ok, c'est bon, Kazi. Ah, le
Ernest. Hein? Kotoyo batonga kotoyo. Pourquoi? Maman vous sekani? Nous sekani na bota kitoko. Lengo za mobali kitoko. Basi baba nolanda kaka. Basi baba nolanda kaka. Mais basi yango, il faut ça l'attention. Mikolo ekomi bano bazo, surtout bano ba njoto mikema kasi ko mekate Ernest. Bano bazo mikema kasi. Oh ajebo ekota na nzoto. Ko mekate. Bana ba carte électeur te. Basanrola na bango te. Ba mama ya bango bazo ko utiliser ka bango soka bimina moto viol. Soka bimina moto viol. Akokoza na 22 ba kitisi na 16 ans. Ko njoto eleki ya kokota. Parisien mo dernièrement pa major Bisadidi yawa na hôtel major Bisadidi. Alingi mwasi kaka ebika ke mwasi aza majeur. Mwasi ke ko funda o naza mine ba parents pe ba koteli. Ezaki likamba. Ke baba kokosela yo viol. Mais déjà maman basi pena ya préoccupé ngate. Moi c'est l'argent. Ozo mwana nga moko papa les mwana nga moko na lingi na ngai te o ba ko koma na ba prison o koma po viol e komi kaka mbala moko ke prison. O koma na ba prison kuna e koma makama belebele soko za na posa mwasi luka mwasi o aza na mwambula. Papa. Même ça déjà na ebiki papa azara invité au printemps déjà papa. Non, je suis ton bonheur, nous avons se contrôler vraiment d'un moment à l'autre. Patikala na yo moko basi bazali banoela tempo mama na Chloé ozomona mwasi atelemi. Jenny le makwaru mamboka. Ozomona ke mwasi atelemi. Ozo comprendre? Pourquoi ibutu? Na ibiti azali ka wana yo yebi azoyema mama nzemo na sasa ka banisala na bilanga na yao. Mwana moko yake awaki kosimba soki nini ameza yaki likambo. Ah bon? Ah. Baiko kata so batita baloto soki nini oyo eza yango wana. Asiliki. Maman na yo ngali ti papa. Maman na entraîné Ernest. Il faut naye bape esika nini ozalaka. Nalalaki mikolo naza bien te. Nalalaki bandoto mabe bamakama mabe. Nazali nalingi pe na mona nakene pe kisasa. Na mona pe sika ni mwana ngazalaka mwana ngavandaka wapi eya lelo ya lobi na kozwa kaka mutuka mama na komi na ye na ngai na fandi pata muke na pe na fandi pa mwana ngata muke na kepe koto na fandi ata muke. Esika yo kovandaka na yebaka te. Laki senge esika na kovandaka olingaka na yo te. Papa. Maman. Oui bana. Naza bien, avant de la place moi bien. Oh bah papa retraite. Je vis obi. Kasi eza mama Domitine Makenja, camarade na. Ah, moi ça dit londolé. Boni. Akimi ngai boy. Te, katini yo mungu. Oh, atindelinga? Atindeli yo. Oh. Mama misa pona pesa na. Oh. Ya solo. Na yebitin. Donc là tellement mikolo yo en fait il y a na boss moko na Lille et puis na zone charge na ngai Londres Kapesa moto moko bien et beau solo là. Donc du coup maman je suis bien vraiment ko s'inquiéter mingi te pour nga naza bien oyeba avec le temps oyeba so loti mabe eza na ba moto hein so yo lingwana mona siko vanda te pour nani. Non maman en fait avec le temps oyeba hein le temps ngo quand maman moni na vanda kana mboko est-ce que naza ya ozoka tena wala vanda kana mboko yo na vanda ka papa na simaka ya bato na lingi ya yo ya kisasa oya pour di bon na lingi te oya pour zongaka au moins na sala effort ya pour zonga c'est pas facile na lingi yo so yo s'installer mba modo na zo bongisa nyonso pona yo na lokola obenga kendani Jean-Baptiste na yo na obongisa nzela yo za Jésus Christ na merci oh na romi pesa papa ibu papa s'il te plaît, yo comme moi c'est un pardon. Hein? Yamba ya tana téléphone à pamba pour nous au sabo couvre-lit. Karim. Est-ce qu'ils aient mutalobi que o so bo ça mo sombalte swendeli papa ba onde mutalobi. Hein? Ata yo moko. Karim, moninga naza mo mukete, comprendre? Na mo mukete na mukolo. Vous comprenez? Marina a ebi famille na bango bien. A ebi papa na bango, a ebi maman na bango. Donc
ti Marina bengsanga na ndako na bango ezaki déjà complot o basala déjà na ndako na bango babengsenga ka po badimnenga eza na likambo bomba ta yango ne monana déjà na miso ngana ko zande ngai pena ne na bonde kwa Marina na tatani non yebsanga nde kwa Marina na tatani omoni ta bapréparer libala bakombe ezala donc nga pena nde na pandi na nga pena bona zwi pe téléphone na nga na composer numéro ya Marina na bengi moi sina moi c'est que na komi liboma teze ki so liboma te na biso clairement que c'est na komi liboma ba mikitisa ka papa na mikitisa pa na façon zo se comporter yango na mikitisa Marina na position faiblesse donc yo benga po ibsa na mikitisa nga na mikitisa pa nani yo zo mobala Marina na position faiblesse yo mto fortifier moi si yo zo ko fortifier moi si na ote hein. Et puis Marina ebsinga bika ebisa ke bokima bokena bino bo déplacer mboka yo zo bo déplacer poani si c'est réellement za bolinga moi sino linga moi sino bo déplacer non loba no net kuto o mona ngate non ndiye kuto ko o sola no na mutu susu na mona Marina ndiya komi liboma donc ngai natika héritage au papa na biso apesanga na Giraka et n'a que nous voyager na Marina. O tika ngote wa bite ko déplacer pour na libérer ça ka pour un temps. Est-ce que nous comprendre bobo doser. Na doser nani? Est-ce que na na loko na rolengela na famille ba Marina? Elo ni nga na rolenga na famille ba Marina. Elo ni netini. Netini no nga na rolenga pena na rolenga papa Serge pena elengi singa pe bang singa pe elo ni. Netelo ni. O comme ça. Donc na vai na nga ka boy Marina e singa e to kende voyage poto angani. Na loko banga te. Même donc papa na biso nga na za héritier de la famille. Papa na biso moi si na ya kofa donc ngane na tika na roger. Marina za héritier. C'est ko bonga na sanini. Et ça problème te tolo bela maramba mbongo te papa tolo. Amoni motema elo bino mobali bo comprendre te po motema ba remplacer ngo na mutu musuti sozo linga mutu na olinga ka mutu na olinga atolingi mibali 10 aussi longtemps linga mobali no olinge ka ko sa bongo te pardon s'il te plaît. Marina okokate obomaye. Amoni ngane na boy na rozwa téléphone na ngate na tomboli na bengi Marina. Yo kaka na biso s'il te plaît. Atanga suite na Marina na benga na numéro na nga comme so yamba bo sola kaka ta ko sola pa mata bonjour ka obine bonjour Marina prokati. Te na yamba ya mukolo mutema na ngai. Ko sa bongo te. Obi ke yo sa motema te. Ko tala bino pende bozala na Marina nde botambola ka nde bozalelaka. Ba promesse yo so pese de o kanisa ta bola Marina ta moko te pona yambe na téléphone. Moni elo ozo comprendre. So na ye awa parce que na considérer degré ya humiliation o nga na zwa pa ba Marina potana e kaukite so pote kauki na benge yo kamsanga obi eza ba famille mususu mobali aya na bango me ba betie baleke mo si ba betie o sakana te mais tema kelinga mo si ni Hollande ka yo za motema te bon oza motema te tika osande ngwana Marina za mo si na yo pote za no mobeso poto ngosoka ko teni soke kauki na benga do be fo nyoso nga sali obengo na telefone yo bondela opena oyoki note ko sala ngo sute Marina, t'as lu? Bonjour. Je me présente, moi Ernest Touma. Là, juste mon quartier. Mon a il y a longtemps. Yo ebino mate. C'est Marina Moino. Oui. Il y a un problème? Non, non, juste na mon accord. No bimaka ozongaka la fimo bien na souhaitera ko la relation na yo, relation moi amicale juste tous ma camarade. Puis ça n'a juste un beauté. Et si tout le retour à quartier, ça te dérange? Non, merci, c'est bon. C'est Ernest. Oui, Ernest. D'accord, merci beaucoup, hein, c'est gentil. Je peux? Une chose encore. Oui. Les lots, c'est jour anniversaire. Ok, joyeux anniversaire. Merci, merci vraiment. Mais, ça est le moro dans ce qu'on a né souvent. Tu as besoin de quelque chose? Non, 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 pas de souci. Ça qui est souvent dans l'anniversaire, on a des gens qui fêté, tout quand des gens la cadeau. Mais cette fois-ci, on a un cadeau, na être mort très cher pour nous. Muto yo
Mouté sepela, on a fait mouté sepela, ça cadeau quand même. Ah, donc, on lui va payer 5 ans, on a payé son cadeau. Et c'est vous la personne. Pardon? Ouais, on a jugé bon. Attends. Non. Si on a lundi discours, on a eu le qui on offrir cadeau à la personne pour avoir cher pour nous. Et ouais. Du coup, ce mois, on ne se connaît pas et directement, je suis cher pour toi. Soyons sérieux. Et... J'admire ta gentillesse, merci beaucoup, mais tu peux garder ton cadeau pour toi. S'il te plaît, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Si on a un monde, on a un kilo parce que je sais comment tu te comportes. Non, on appelle ça mon cadeau. D'accord. Tu es la première personne. Je prends ça et non pour la Makambuto au lobby, juste pour que tu me laisses tranquille parce que c'est mon anniversaire aussi. Oui, je fête aujourd'hui. Sérieux? Merci pour ton cadeau. Mais joyeux anniversaire aussi. Merci. Si on a un mongo, bon, merci, sauf que c'est oui, pas grave. Ton cadeau, c'est déjà énorme. Mais joyeux anniversaire quand même, profite bien. Joyeux anniversaire à toi. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est très joli. Waouh. C'est pour la première âme. Nous t'avons fêté, mais à saluer mon cadeau. C'est très gentil. Oui, on a pensé qu'il y aura pour être sincère, on a un cadeau pour nous. Parce que non, c'est pas grave. Déjà, quoi accorder un temps, on a eu les cadeaux. Merci beaucoup. Dans le moment où on a gravé, on a calendrier. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Merci pareillement. Nous avons tant minité. Merci. Continuez bien. D'accord. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Marina Ngoyi. Joyeux anniversaire. Merci bébé. Joyeux anniversaire. Au moins, il oya boye comme ça. Tout le camp place mon auto souffler gâteau. On a un endroit un peu limité. Tout le monde place mon auto souffler gâteau et puis son problème c'est à moi 3, 4, 5 camarades là. Nous le profiter comme bien sûr. Cette année fait un spécial chérie. Nous avons été aux troisième personne qui déjà si tu peux remarquer Karine a été. Donc je vais te savourer mon bébé. Ça c'est quoi? C'est une bague chérie. Basala un cadeau. C'est pas un ami. Je suis un ami. Bon, c'était pour à l'occasion de son anniversaire aussi. Et il était surpris qu'ils appellent anniversaire Nanga. Et du coup, ça a un cadeau à bague. C'est pas joli. Ça moi aussi une bague. C'est un homme, c'est un ami, un garçon. Marina, au monde n'a pas zoba. Eh? Vous avez depuis quand? Ben, selon lui, il y a longtemps, mais tout le monde a mis les lots. Dès le jour où on a mis au cadeau. Mais chérie, c'est juste pour l'occasion, il y a anniversaire. Marina. C'est pas surprise. Marina, Naza qui s'est invité. Mon toboy banika lelo, anniversaire naie, beaucoup d'années naie, à kabele au bag. Marina, on s'en a. Pas kabele au bag. Azana moi si t'es pour le quoi pour l'anniversaire naie, azwa baga qui ne peut sa moi si. Pour beaucoup d'années naie kaka lelo, azupe baga pesio. On s'en a. Atuni, réponds à ça. Non, alors oyebi pe ko zoya no pa na ngai alozi bag penana ke no lakise pena bag pena ndi balati singa pena bag baga fiançailles ce qui baga nini c'est mon jour d'anniversaire bébé jour anniversaire na onde sali nini mapatata ndeza wana elanga mapateza ka noir et comme rouge et comme bleu ko no simba ngai ko simba ngate ko simba ngate o simba ngapeka na liboko la tele bag ce qui baga fiançailles. Eh Marina, yo zonga nami, o zonga pina zoba na yo, ana zoba no.
obetana masolo anniversaire olinga nini batia jour férié pour anniversaire na les férié bato bakende mosala te pour le anniversaire ya moi si moko bosoki marina après bato batia férié pour anniversaire na boniko oto nzamba changer ma pâté comme sango vert pour anniversaire na boni bosoba kende pa moto alati yo bag oyo kende loko anniversaire na eza lelo etombe jour moko pe na yo kende bokende savourer tikanga na banda yo mona mapena mwa mukie donc mutu boyebani ka mais toi d'abord je peux t'expliquer ça nini finalement aussi marapani mutu boyebani ka lelo bomona na te azwi baga kabeli yo c'est pas un problème na côté eza problème na ba humeur haute quand même bébé s'il te plaît kende pas bien kende na bino tikanga na onaza kimia tikanga na onaza kende loka bato mosusu oyo nofete na bango anniversaire na tikokanga na obwako na sekuna tikokanga mobali no bozala nde bandaka longo bandokosa ngai bozala bandaka mutu kala lelo akeka beloba yango nini boni busoba boyko on vivra déjà na mutu bozala na ye ale anniversaire na yo tout année ala kabeli obago ya ngo kosanga c'est quoi ça anniversaire Oui. Oui, oui, regarde le chien, oui, Wow. Serge, donc ça va film quoi? Oh. Ça veut dire quoi? Léa, oh l'accent ngani. Oh l'accent ngani. Action bachak. Film action modèle bazo. Oh c'est kanga parce que ngana oh c'est kana oh l'accent minou. Ni yango. Oh l'accent ni. Na problème ni. Ça fait 2 semaines. 2 semaines. Au moins on a un téléphone. Na kota na téléphone. Oh le belo côté ça veut dire quoi? Et ça le passé. Oh trouvant normal. Tu n'as tout sûr que c'est le passé. Oh trouvant normal. Mais c'est normal. Téléphone na yo ezara téléphone ça maman musala. Au travail rien surtout. Yo no beaucoup déranger. Siko yo linga nini? Donc ngana za rester. On a toujours ngana za na souci. On ngana za kana ba passi. Tango zoloba heureuse wana. Oh lingolo banini. Na linga ka na misala ke na za mwasi mko na za heureuse. Na kipe makambo ya musala na yote. Pour ça nazo kipe yango tension zo matanga. Na komi na ba estoma na kokolia bien te. Ya no bina tika yo na téléphone na yo za na maboko. O sa musala na yo ngo bina s'occuper na santé nanga. Le ya na za mbali na. O mbali nanga te zo mbali téléphone na yo. O mbali nanga ta? Ne le redis plus jamais.
Ça non, s'il te plaît. Autant que vous aurez été ma cambo belé, bon, ils ont ta place au téléphone. Je téléphone, tu es l'excellent. Déjà, tu as en ligne, tu as bengayo, tu as comelayo, tu as arrêté comme un bon cas. Tu as les vibré, tu as l'excellent. S'occuper de téléphone, tu s'occuper de la santé, c'est tout. Et là, on a eu que le cas est en pardon? Allons à la chambre. Naza a pongité. Il est là, sur le téléphone. Mais nga mona bengi yo toke. Naza occupé notre télé. Ok. On a eu. Ay toke tana. Na kete. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Messieurs, tu sais quoi? Fais-moi un plaisir et Zala. Parce que première fois c'est Zala, mais que ce soit la dernière fois. Saute au Koutani au Pesa Nambote. Du coup, on a habité sur Obima qui wapi Obimi pour détruire Vinanga. Pour détruire couple Nanga. Hein? Bag n'a eu à porter malheur parce que même les jours de mon anniversaire, n'a eu pas problème dans mon bal à cause de ta bague. Papa. Bossa nanga na vie na yo. Naza prête au sacrifier couple nanga pour na yo na pour sa relation na te, tu comprends? Na âge na yo kozanga moi si t'es quand même ya ko offrir bague. Des fois je me demande aveugler nga ou comment parce que to kuta no une seule fois o pesa nga bague nazo bague ndeni. Bague ndeni no pesa ngo za envoyer. Ça langa plaisir. Yo bossa nanga na vie na yo. To kezamba suka na ndenga mabete. Parce que jour anniversaire nanga, il fallait na sika. Il fallait na passer bâton et bien na mobali nanga. Nde yo kende passer na basi na yo. Mais au gâché anniversaire nanga à cause ya bague na yo. Wando ki na moni vraiment monstre na vie nanga. Et je maudis les jours où pesa nga bague na yo. Je suis désolée. S'il te plaît. S'il te plaît Nini. Parce que si ça dépendait que de moi na bois quand ta na kalamu. Au moins nde na ye nango boy parce que mobali nanga nda tinzinga na zongisa. Bien qu'Azananga te, mais je sais que là où il est, esprit n'a Zananga, il y a un zongisa, on a mon place à ça. On a encore trahi relation dans la télé. Je dois quand même m'excuser. Bien sûr, merci. Ouais, je te présente mes excuses, mais je te demande une chose. J'ai une autre façon de représenter mes excuses parce que je n'ai jamais voulu ou n'a kanisa écouter que et ouais que sa relation amoureuse na yo. Mais na ndimi nanga. Tu as vraiment bien aimé à vie. À vie. Tu as sur la société. Mais accorde-moi cette chance-là. Il y a combien na ma BTP na sala qui on a mauvaise volonté. La manière monsieur se représenter. Manière en oui, manière ni. Tu m'accordes? Quoi? Na mais moi pas mon bal nanga o qui ko s'excuser na miss na. Non, même pas, tu m'accordes? Ngai maman Pichu Tonele, naza pharmacienne en formation, nazo œuvre dans le laboratoire CRMDA, où ils allaient centre de recherche et de production de médicaments traditionnels améliorés. Tout est à disposition de bino cosmétiques, tout un dossier cosmétique enrichi au collagène, ils ont traité tampons, ils ont traité rides, ils ont traité poche, ils ont traité imperfection mingi ya peau. Pour ça il a un sérum sous forme de masque, tout un dossier crème réparateur, ils ont réparé pour ce qu'on a un problème acné, bouton, palata, et puis qu'on sait un sérum naïe, où ils ont enrichi dans l'acide hyaluronique. Tous un adulci gel douche, tous un grand format, un petit format, et ça mis à paille, ils ont adouci un pot. Tous un adulci cheveux. Ils ont collé sa souki, cheveux abîmés, souki, ils ont quatre na pamba, souki ils ont teinte, ils ont bomisango, ils ont retardé repousse ya cheveux blancs, pour ça ils ont na huile na bain d'huile. Tous na crème pommade, tous na savon où ils ont accompagné gamme ya cosmétique nyonso. Tous na médicaments dans le laboratoire CRMTA, tous na pommade Diazolex, ils ont pommade antidouleur, ils ont traité toute forme de douleur, même la douleur rhumatismale, ma colocovimba, ils ont traité en haut.
Tous la crème borex, où ils ont uniquement pour nos papa, ils ont rallongé un système de papa, et puis ils ont agrandi en moi. Tous la diazostimule, où ils ont produit la bise, ils ont traité différentes formes d'impuissance sexuelle, éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, faiblesse sexuelle en général, et pas bas, ils ont traité frigidité, ils ont sous forme de comprimé. Tout ça, la zinginalis, présenté sous deux formes, comprimé à sucer, na suppositoire, où ils ont traité différentes formes d'hémorroïdes internes et externes. Tout ça, la méamycine, où ils ont traité la levure, tout ce qui est amibe, tout ce qui est maladie, kyste, il y a amibe, ils ont traité en eau sous forme de comprimé dans sirop. Tout ça, la crème méamycine, où ils ont traité tout ce qui est maladie à peau. Genre d'être malade à PC, mycose, et c'est là qu'il y a mibali, surtout, il y a sapatou, maladie, l'auto, méamycine crème, à traiter en eau. Tout ça, allium, allium, il y a traité toute forme, il y a hypertension, à normaliser tension, ce qui tension est mataga, à quitter si à normaliser, ce qui est quitte si à normaliser, et ça, à partir de aïe. Tout ça, la menga, ils ont un produit anti-anémique. Bateau, ils ont un problème d'anémie, quelle que soit l'origine, menga, ils ont remonté, ils ont tonifié un peu, ils ont fait énergie dans les autres. Voilà, ils ont gamme de produits CRMTA, laboratoire où ils ont travaillé essentiellement dans les phytomédicaments, dans les plantes médicinales. Donc, nous avons tous les produits au monde et ça mis à partir de l'anxiété et de à part si on a si kotangi la bino tozala maladi musu auto traitera pe auto sala to benga préparation personnalisée ndeti na ka ba myome par exemple to grosse une préparation mon corps pour et permettre de réduire dimension à myome pour et faciliter au bota to na kisi o epesa pe bato bazolu ko bota voilà to traitera en couple et contact na biso na Kinshasa eza plus 243 81 83 13 322 plus 243 81 83 13 322 plus 243 89 89 33 855 et na libanda tozana plus 1 514 329 12 56 plus 1 438 765 64 73 voilà ça numéro à contact na biso bandeko ba kobenga libanda na ka ba maladie songolo pakala maladie oyo ba tene tondante oyo esalaka ke moto abima ba mafina na mutu to traitaka ngo pe donc pour contacter biso opposer problème na yo to ba plante nini oyo ekozwa solution na problème na yo.
Gloire au Seigneur, Nzamba Pambola Bino, partout bisika bozali, bozo landanga en direct, naza lelo en direct na Paris Saint-Denis. Paris Saint-Denis, place toza en direct, Dieu a fait grâce. Après que ça, service bisika mususu, tozali lelo tokutani biso tu a na Paris Saint-Denis. Na ina lobaboye, ozana ndekono a musika, à cause en Allemagne, à cause en Suisse, à cause en Angleterre, partout à ça, n'hésitez pas à partager numéro oyo. Bandelo kwa boso na opesa yo, on comprend qu'est-ce que nous voulons faire maintenant. Ko hésitez te ko pesa numéro oyo 0033 7 66 27 40 02. Ozuna no numéro au partager yango. Na bandeli yo comment no numéro. Ça non acte fois comme numéro 0033 comme code à France 7 66 27 40 02. Numéro on a pesio, gardez yango. Yami balé zo adresse rapidement. Paris Saint-Denis gare. À partir de la gare, il y a Saint-Denis. Donc derrière la gare, boulevard de la Libération, numéro 17. Au moins, on a un bâtiment, et nous sommes dans la maison du sacerdoce, et la chapelle. Et ça, place si au Seigneur a convaincre pour que ça, le service sacerdotal à la haute spiritualité. Déjà, dimanche, ne ratez pas. À partir de 14h juste, le service commence. Mais bien aimé, yo que l'on a eu ça yo. Na mona na ministère, na Congo, batuko uta mboko France, Belgique, Allemagne, Suisse, de part et d'autre, venir au Congo pour des services sacerdotaux. Il paye son billet et venir au Congo pour les services. Moutomane kozwa gloire, c'est l'éternel Dieu. Parce qu'à Bikisi, na moni ba stérile. 10 ans il y a stérilité, mais ba zuibana. 15 ans il y a stérilité, ba zuibana. Na moni mutakoti na ménopause, mais ko la visiter. Na moni moto akoti sa ba document pour la mikanda. Ba refusakaye. Va quitter le territoire, azwaka ba problème. Mais après cette prière sacrée, Dieu l'a visité. Na comprendre que nzambe wana nzambe wa salaka. Na moni ba famille ba na bana na bango, ba kota kaka na ba diamba ba drogue. Ba ba kate koma kolongolelo ko ne vandi na makila. Mais par la puissance de la purification du sang, je vis dans mes yeux comment Moutaki drogué, drogue longwe pas zungi normal comme servir nzambe. Donc moutako ko salango, c'est Dieu seul qui peut le faire. Ya on azo croire dans la puissance sacerdotale. Tozo ite ya Yesu amukiete. Tozo te ya Yesu c'est quoi? Na 30 na 33 ans, bon moni makambo salaki, c'était la haute spiritualité. A fongola miso avec, a multiplier ba pain, a tambola likolo ya mai. C'est Dieu là est capable de changer l'histoire de ta vie. Tango sondima, banda ko benga, mais yoka, nazo expliquer lo komoko, grâce et yeli bande kwa Paris. Na bandeli grâce et yeli bande kwa Paris. Toza na Paris Saint-Denis. Quelque chose va se passer. Ndengeka ko zolanda, banda ko se faire enregistrer. Mais conditions za motango zo ko se faire enregistrer. Ozo leka directement na service prophétique. Mais bien aimé, na ina ibisa mutu moko. Tango batu balanda ba bia batu wana bakosaka. Batu wana bayokanaka. Ba fondaka. Mais siko lelo ngamoko sur place na Saint-Denis. Nagana ibisa mutu moko. Banda na oko benga. Zwa numéro yango wana. 0033 7 66 27 40 02. Banda ko benga. Tango zo benga. Loba Père Konde. Na zo bengo en direct na ginzambe no sala. Na tiki mutu nyoso banda na ko benga Jésus. Na zo croire na miracle nzamba nya libérer famille moko. O ba kuti sami na force kindoki. Kindoki vani na famille bo luka. Bo sambela. Mais changer za la te papa sorcellerie o. Na ibisa yo kindoki zo kweya na seconde nom de Jésus. Nzambe sa pinga formule. Na ndimi makambo zo salama. Écoutez, na katia vina yo, toujours des maladies répétées. Mais ce Dieu-là, où il y a Bikisaka, où il y a Longola, kaba maladie répétée, il est présent pour te visiter. Non, il est présent pour te visiter. N'hésitez pas. Banda na okobenga, tango sobengo peska kombo, papa kombo na ngango, na lingi dimanche, nganaya. Na kutana na nzambe na yo. Mais bien aimé, longwa no kutu na ndako avant, loba na lingi na zalata mutu aliboso.
na kota na kata chapelle wana à partir de 14h na maison du sacerdoce zala mutaliboso et tant que mutaliboso quelque chose va se passer nabi quelque chose va se passer lande loko nazo ndima makambo nzamba ngia sala likola mutumoko nazo zela mutumoko benga katango zo benga et loko moko zo sama likola vie na yo je crois au nom de Jésus déjà ce dimanche quelque chose va se passer landa ka ba itinéraire ba train yaka zala la première personne Zamba ko visiter et tant que benga numéro à contact yangwana lande loko Zamba zo visiter merci tozo te ya Yesu wana avec conviction mais bien aimé tika na peso moi témoignage muke na lelo bozo mona tout ce qui se passe sur Facebook makambo tozo mona le diable est en train de détruire plusieurs familles le diable est en train de détruire nos vies makambo ebele zo beba lelo lokola nzamba sala alisute mais naibisa mutu moko je connais ce Dieu là qui agit je connais ce Dieu là qui agit naibisi kaka yoboyo papa maman joie courage naibi que sous lembi na motema na obi prophète ngana olanda yo na ndimana lisuba prophète te na ndima alisute mais peut-être na landa une fois mais na croire alisute na makambo zo salama nous sommes fatigués na makambo na ba pasteur na makambo na ba prophète tout ce qui se passe on est découragé on sait plus quoi faire tika na ibisa papa na zo so maman mais kana nous ambenanga na peso ka ko kazio mke meka zambe na ngai ba condamner mwana na yo na maladie babika ko kufa na maladie mais tika na présenter yo mutu munga ko guérir il s'appelle Jésus Jova Rafa guérit de toutes sortes de maladies. Mais tout dépend. Yanzamba muniko salela. Azaka nzamba munene. Na corps oyo azuila ka forme. Yango motona mutu azana capacité na ye. Mutu nyo swabiki sakate. Chacun azana don na ye. Dieu nous a dotés na don oyo. Na zundi makambo zo salama. Zamba ebisika makambo délivrance à ma casse. Pendant quelques dimanches où nazana Saint-Denis, na lingi mutu moko a bénéficié na grâce oyo. Partout, aux arrondissements, aux a invité nanga. Papa, même aux Olandanga hors France, partout ici aux ali, qu'on hésite à se faire enregistrer. Le bas prophète, ton Dieu peut agir même de loin. Nazali banda France, mais na lingi nzamba visiter. Na lingi kemwa nzambe sali kola vinangai. Joua ka numéro. Na bandeli sous numéro 0033 au commis 7 66 27 40 0D. Tango zo benga, banda kondima que quelque chose peut se passer. Mais bien aimé, yo ane bisou loko vana soukisa. Bible lobi na 1 Samuel 9. N'utilise ka 1 Samuel 9 parce que na yebi moi mouke mystère nzamba lobi na 1 Samuel 9. Quelqu'un a perdu qui banès. Vous savez qu'on perdre banès ces animes. Et ça qu'on perdre ba bien. Et ça qu'on perdre ba faculté aux anango. On perdre ba moyen. On perdre document. On perdre mariage. On perdre avantage, on perdre nyonso kokoza nango, on perdre santé na yo. Tu as tout perdu. Maintenant tu es seul dans ta maison. Ozolande mission le prophète, je suis fatigué. Bando to mabe kakanga. Soki na lali ka bando to mabe. Kama kama mabe zo salamela ngai. Mais écoutez, na invité yo. Dimanche yo. Na katia maison du sacerdoce, toza na chapelle du sacerdoce. C'est là où nous sommes en train de faire le service. Papa, maman, profitez na service. Na bondelio na kombo na Yesu. Bibelobi. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'ayez pas nous endurci à cause de ma problème monsieur Leki. N'ayez pas nous bailler. Au lingi ko kata kombo pasteur te. N'ayez pas lembi na ndaku na yo. N'ayez pas zo zappé bolongola ye. Ba ko sakabatu. Mais écoutez, au monde où l'on a un soit numéro yangwana, benga, le bas prophète n'a Orlando place boy. Est-ce que ton Dieu peut faire quelque chose? Nabi oui, il peut faire quelque chose. Nabi oui, il peut faire quelque chose. Au sous la nana dirait qu'on dit prophète. Est-ce que ton Dieu peut me visiter? Nabi oui, il peut te visiter. Bobi dimanche, nzamba lobinanga a visité ngana butu, a pesi nga ba orientation, nazo ndima. Molimo célibat izokwea parce que nazo ba perdre biloko ebele ba perdre santé obi vous êtes déjà découragé obi nous la nango melaka ba qui suppose à la bien mais écoute nzamba ko libérer pe na makambo melaka ba qui tous les jours il le guérit il le délivre de toutes sortes de maladies de toutes sortes d'infirmités il le guérit. Nous sommes derrière la gare il y a Saint-Denis Nabi nous sommes derrière la gare Saint-Denis boulevard de la Libération numéro 17. Soit numéro 0033
7 66 27 40 0D. Banda ko se faire enregistrer. Tant oza ko se faire enregistrer ka siko et na makambo nzamba ko sala. Moto andima to bi prophète ngana ndimaka te. Na lobi tant ozo benga ngana o prophétiser. Na bandeli. Bolobaka bakosaka o makambo na bango lokuta yango numéro na pesite. Ce que vous hésitez pourquoi? Nazo tuno question ça ko hésiter pourquoi? Tu hésites pourquoi? Parce que vous bakosaka ngana peso numéro. Jusqu'aujourd'hui ba prophète nzambe ba existaka. La voyance existaka. Nzamba Simon Kimbangu tilelo existaka. Nzambo asalaka tilelo existaka. Nzambo alakisa makambo bomba mitilelo existaka. Ou ako changer histoire à vie na yo, ou ako libérer bo moina yo, il existe. Ya on a bi mutu nyos. Na yozala mutu aliboso dimanche na Paris Saint-Denis derrière la gare. Yozala mutu aliboso. Tant que vous se fait enregistrer le prophète, na longo li ba programme tout na kinango. Dimanche, okomona nga face à face, mutu aliboso na kata salle, na kata chapelle, ya maison du sacerdoce de 14h à 17h, service fini. Yaka mtaliboso, kozangate, yaka na mainayo. Quelque chose va se passer. Que le bon Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, Père Condé Israël, sacerdoce sera raté. N'abi jamais errata. Zwa numéro ya mwana na bandeli asuka 0033 7 66 27 40 0D. Que le bon Dieu vous bénisse. Kozangate dimanche, tu es mon invité. Banda kobenga kanungu na osirisa. Banda kobenga pena prophétiser pour nayo. Merci beaucoup.